Tezoloko de papier, Elengi à Congo, Glody Asika, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro. Mazolela, Tracy Mbelenga, Mazolela, Tracy Mbelenga Pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzo, le moine Asuka Nzambe, une idéologie toujours, il y a Made in Congo, c'est-à-dire Mamou Salamakaka ici à Kinshasa, République démocratique du Congo, Mboka Nabiso, une idéologie toujours par rapport. Comme le devoir nous appelle, il y a Kosalango, Nengebino Bosengande Bolingaka. Allez-y comprendre dans cette émission, le droit de réponse existe parce que sur l'équipe, au lobby, les concernés, Ndeko a tout dit ça, les capacités de droit de réponse. Donc merci. Le chinois noir qui est derrière la caméra, il y a ma B par rapport à G, il y a B. Merci. Tracy Mbelenga, la même magique au Azapena derrière machine pour la vitesse à G. Par rapport à Glody Diasuka, maman à Preston. Je reçois pour vous. C'est pas pour la première fois dans cette émission, mais pour la énième fois, par rapport à les gars déjà, mais pour la énième fois, je reçois pour vous cet artiste, Papa Henry Oboyebi, Soukoni, Nakombo, il y a Papa Lolendo, Papa Loketo, Papa Henry, artiste et comédien. Parcours Zamoulaï, nous allons découvrir dans cette émission. Et puis, droit de réponse par rapport accusation basala qui est impoli. Il y a artiste comédien Mankaba Mikolo respect. J'ai reçu pour vous Papa Makaya dans cette émission. Ba propos na yende sali que Papa Ripa yalo ba passa lo ba kina koloba. Mokile comprendre impolitesse na ngai na émission Adam Suluzolo parce que les gars awa passage oblige il faut les gaper kaka chinois noir déjà va découvrir Papa Henry Swag Papa Lolendo. Oyo toyambi lelo bana poto bana mokili mobimba bana monde entier. Papa Henry est là. Azarape sozi à Nono Fuji que je salue. Bazane tiga bayana leki toye ba pe émission poto mona est passé avec clip wana ya Mombamba aki o katantaba. Pourquoi ka faut zaïga choix ya bon. To découvrir na émission oyo j'aimerais dire déjà bonjour à mon artiste qui est sur ce plateau Papa Henry. Bonjour. Bonjour Adam Suluzolo, mon Antuka Nzambe. Impression que mon angana yepena to so la papa ya impolitesse na yo. Nzamba zolo kumu po yenda ibaki journée à lelo ke to zala boye. Et puis merci na rolukanga pour que na solo na bato batala biso partout dans le monde. Merci. Vous comprenez déjà que non, il s'agit bien de Papa Lolendo, Papa Henry Obozomo na liboso na bino sur ce plateau, mais vous avez moi doute hein. C'est bino bata poton de tembe, otea, oyete, yazarabo ete pour monier na tenue de scène ete pour monier logo la biso quoi. Logo biso c'est-à-dire biso normal, bolobi a été tamsou yete bon. Identité on a vraiment bato ba sentir que ça yo par rapport à image. Na banzi bino nyoso lu sepedi po abumuni ya bino bulingaka mobali ya lulendo donc bino moko na banda kubiseka buzadi wana buzongisi ngana za tata mukolo na lubaka mingi teme musala ndengi lubaka na banzi bino nyoso lu sepedi po abumuni ya bino lulendo. Merci vraiment, merci Nabi que Yulia Samba pendant chez Pot de Fleurs de Paris au Sepeli Fifi Manar, Karine Manar, la beauté divine de London. Vous comprenez que nous j'ai reçu pour vous Papa Lolendo, Papa Lolendo par rapport à G besoin si n'a parler Papa Lolendo ba Sepeli ba comprendre que ça yo. Na okenemba mon côté pour yo za chocho pour ça le bezali mais simbiona nous kolobana nous te ba to découvrir non ba to mona ko pa sobe mon dire avant sobe aux ala pe pas kene na gros bolingo succès à présent Kennedy Ngando wana bana tu ya chango kimbanteke baebi moi mbalio donc parcours on a aussi côté wana après na yé un groupe List Boy il y a phénomène et sobe
Après Lisboy, tu as la Agora. Agora, lelo dans un groupe Nangamoro Cultura. Mais on dirait na parcours wana obimi si kene kene ti muta fula or bato ba découvrir pas kene kene te ezaki nzela mais muto fula oyo mona ka fula zanan. Mais fona bimisa fula ngapo groupe à liboso ngana bimi mokile bangana TV za groupe Bolingo Succès. Oh wana kosi. Oh Adams. Moi na vie reconnaissance des arabiens. Koyeba koloba o eza bongo vérité ndetikalara vraiment mieux. Donc c'est quoi bientôt goûter la vérité ce bébé c'est la mandima ka pour la vérité. Mais voilà ce que la vérité c'est parce que mokili na bato bazotala yo bayebi parcours na yo ya kene te. Aza muto yo abandaki na yo même muto yo pena fongola mutema afula o bato ba parler bayebi o ba otala ba parler bayebi to ngisiko yonde oloba yango na mutema na mutema mobimba. Ngas qu'on a préféré to lobake donc na ba parmi parcours na ngana na sali film o e fulanga inde na bima. Et ça, Fututu, ou alors ce qu'on a groupe Lisboy. Donc film oui fula ba fula ngate mais film oui fula ngana bima parce que na s'imposa qui pour que jouer na mutulwa mais ça phénomène so bien bien qu'il na groupe Lisboy pour que kuta na batulwa maréchal sans souci que son âme réponse à paix donc mutulwa est sobé et a jeté ce qu'on a 4 wana yo beti na 4 et puis obimi donc c'est que na bossa il dur pour qu'il va batchangaka pour na Lisboy na zaka ngamo acteur té bano zongate ba lobaka ki film o tozo fula Henri Bima té de bapienga rôle na travailler comme il faut ya ngonde na batchanga kana bima ya autolobit na film nini oyo joua et pas ya kene oyo pe et ça l'impact ko le ka fulu tutu té exacté est-ce que revenu na raison azam mutu foka apena pesa ke ba merci pour na bana bimila panayi donc à Chambongo naye à l'époque Tonio comme en l'an 2000 pour que batuba mon ngana na TV donc c'était pas aussi facile il faut qu'on dit maïtan on le na télé ko banana place au outi oye Lisboy ndé et sali ki batuba découvrir nga plus partout dans le monde mais yé pe fona za reconnaissant naye mais phénomène so be pe na ndimaka pour na ebité no boyendeni mais parce que déjà ça ozo boya po bato ba découvrir yo na fulu tutu featuring tout mona yo ozo s'imposer na vie na biso est-ce que son âme repose en paix présent sans souci tout moni l'a dit sobe président na yo bo sala ki to ko ça film oyo pena kombo ya mobile ya lolendo ndé uta voilà c'est ta fula out. OK d'accord merci beaucoup on dit mais on a mutema mobimba te ozo ndi bango ponga na oloba lozolo na ndimi yem ta fula ngai ye nani mais autant que kombo na yete nani autant kombo na Adams mon maman to loba papa makaya na pesi mbote saint makaya na pesi mbote hein mbote yango wana raison tozawa tito suka yo talara siko olongwe Lisboy OK idée pour longo Lisboy na longo te au salaire qu'il fallait mise à disponibilité Lisboy biso tolinga te ke tolobake tolongwa donc et arriva que incompréhension mo ya muki ala ki wana mukolo groupe apia biso chance aroyo ka biso te donc o ya kanisela bino yango te ke bino bosali comme problème donc juste incompréhension ça dit que bo vanda ba vanda na posa na bango te donc tolongwa ne bongo problème vous avez non juste ka nzonzing bon ezaki na kati ya groupe rigueur moi ezaki ki avant d'abord ko sala ndonzing il faut demander la permission parce qu'on est ngai na senga pena permission et pas na yemoko ngao na iso likamu na kati ya groupe Lisboy na kenda kate ko bureau na npo na mona danga mona vanda na ye ngamo na partager na ngamo na bimaka na yo senga nzela pa nani donc na directement pa na ye a singa bon vas-y travailler mais tu créer une compréhension na comprendre raté mais comprendre que tout autour na ye avec na ba fiti de bateau ba chaine erreur des aki entourage na ye ba intoxicant ma b et comme que oh non ba vanda non na posa na bango te ba ke sa ndonzing biso to ebi lelo ke pour mutu toi en avantage il faut tourner le rapoto et puis étant à longa ki na kena Zénith de Paris bonsoir Paris ya ki pour na théâtre na episode antenne raté mais pour ndonzing donc faut piaper ba ninga chance que va travailler il y a malopé ça une chance. Bon, toloba bon, on attend les acquis contre cœur, mais le quoi absolument Kendall les lots à côté, les salariés qui est petit taux, batika na simako le lot bas chance, bah comment au salarié, bah peut savoir bonne opportunité. Donc problème il y a bisoneng et quoi est-ce que était yaï, à fond la porte.
depuis wana okangela ekanda bosola te nga mona bino à des reprises ya yozo ya pena bobeta ba kara o nga mona peno senti pena ke atambota mutute. Et pourquoi ça? Luzolo nga naza mwana ya mama na biso, naza papa ya mwana ngai, donc naza responsable na ngam nanga. Maintenant respect ezaka réciproque. Tant bon respecter, il faut respecter baninga, ils arabes bien. Mais au déranger ngai Henri et qui na kuta intention mutu na nzela na pied mbote. Sora répondre était au salanga bien té. Bino bomona batum so tanso na libanda ba oleka bomoni tala star kingandi. Mais biso bato 4 to ebi otomona na 4 parce que artiste arana ba face mi balé. Face à télé na ya vie réelle. Dans dehors de la télé. Comme ça to ebi très bien pour te vendre avant bato mona sur la TV. Parce que normalement na moment on a son amonier qui na pied mbote nanga. À répondre à qui n'a pas battu et ça en est. Parce qu'il faut se réserver pour avant qu'il n'a pas un beauté. Et puis il y a un comportement à mouiller dans la bouée, à un moment bloqué au moro bouée. Au moment où il belé le ban dans le monde art, mais va copier plus de musiciens. Au moment où le roi Makofi, le roi Wera, le roi JB. Au moment où tout le monde ah t'allez beau, moi bah charisme le quoi n'y aura long autant d'ennemis. Parce qu'il y a qui t'oroté. Parce qu'on a un respect n'a plus au mot de répondre était à la raille au général. Parce que pour les arrêter, bon, n'a évité n'a pas problème. Na sens moi bongo. So que deti au copier au comportement ministère yo na ni caisse. Ngana na ka mobala lolendo parce que bango pe ba bunde ba koma kiwana. Asali komona est-ce qu'on a pe fona bunda na la griffe marque ya mona ndenge nanga. Donc nga petit la référence un jour que non a maramulro papa Henri mobala lolendo eza bongo. Ah na copine mutute ko na npo jibe pa bunda ki pa koma papa chéri. Parce qu'on a pe fona bunda pour na tika la papa Henri. Et c'est l'important. Voilà, on a compris que Papa Henri a répondu avec sagesse, mais il y a une photo qui circule aujourd'hui dans la net. Les Otambola, tout le monde dit Papa Henri, un phénomène ESOB, ça fait au moins combien de temps depuis que vous êtes ensemble? Ça fait plus ou moins 4 ans. 4 ans. Après 4 ans, photo moko, ils ont circulé dans les réseaux sociaux, il y a Binomi Balé. Mais quand même après 4 ans, quand même ça la selfie, beaucoup de photos, au moto banal souté, sur la souté, pour ça la mbote était bien en raté, mais au looké quand même beaucoup de photos, c'est quelque chose de bien. Et Kolobanate c'est trop dur parce que toi bateau, on ne sait jamais. Les lonés toi en amont d'arbre. Kolobanate ça fait 4 ans. T'es Kolo, y'en a Kolobanate, soit gravant Kolobanate comme le roi qui est ennemi. Mais Tokuta na ndete. Mais qu'est-ce que vous soulez? Attends beaucoup d'en raté. Tokuta na ndete. Beaucoup d'en raté, est-ce que vous soulez? Bon, tu as le camboyalise. Si on a vu, ça fait 4 ans. N'a pas côté de ça fait 4 ans. Beaucoup t'en raté, beaucoup l'a raté. Ça fait 4 ans. Ok. Mais photo sur quoi vous quand même, moi après 4 ans, vous dites une photo selfie prise. Non, photo on est qui n'est ni photo ça qui toi qui na festival Moko ya Fest d'Eto, Tomboko, Tombola comédie congolaise. Producteur Maouta qui Londres, papa David Lunga na pied Bambo Tebele. Avec aussi ce festival, on a Kinawa, parmi les acteurs, on a pu nous contacter. Et puis, il n'y a pas contacté. Parce que les jours où on a tout ça à spot pour circuler dans la chaîne à télé, et arriver que Tokutane Nganaï. Attends qu'il y ait un euro Tokutani, bon, il y a un normal. Hein? Après 4 ans, Tokutani, Mbote, Pesami Nangoana, et puis. Mais oh, à côté à côté, pour moi, on a comme Javan. Il y a côté à côté, Bisso. Il y a un Mbote. To kumbelige to pesa ni mbote normal parce que nga ena mwana ngai amoni mwana ah Marie-Ange Jakoli boy ngabi ya koma ya yo dabule ke moi chérie na ngai ngabi te mwana ah koli ya kitoko to vandi tant que nga na bangana beti sport na ngai il pas travailler aye na suka ko producteur tonga mona après 4 ans a profiter moi photo ça to ebité pe a chango sur internet na sens mo bon yo te moto luka ki photo non le comment pour na ça ngoni. Photo souvenir. Mais tous les ans, photo de quand c'est belé toi non. Mais il y a le canet il y a tant on a pour nous ça non. Mais producteur n'a qui n'ont pas ça quand il photo puis il sur internet. Na sens moi n'engo na. Ouais. Ngana ke lukana vanika bona to quand sa photo bona ebité. Ngamo na téléphone on a vendu bona mi quand photo. Et ça la chose qu'on ni comme on a siko pena que non après 4 ans mbote wana pena ezaki mbote tricage te. Non ngana mwana nzambe hein. Ngana sambela fort donc soki bato bazaki bana banzelo bakota batelemelaka ngana telemara na se ya présence nzambo akilanga na yo
na buto avant la na chama bolongo na sina vitam so ata 1 heure ou 2 heures na nga ya prière na tongo na la muki pe idem donc o bomba nga za le plus puissant que les cas ba tricage tout ce qu'on a banga nani donc na banga mutu te na banga pe loroté mais na respectera ba tout pour ba respectera nga à sens wana. Pourquoi est-ce que les artistes congolais ils ala kaka soko longwe il faut kaka place au outil il faut que la guerre la guerre d'esprit les lopes gossa avec le papa au jouer na open na pièce il y a Lisboa ils ont problème mais pourquoi il faut avoir problème ils ont bon mabe ou ta rapplis na bateau bazara ba dirigeant bateau bazara les colonies ba traiter bateau mabe la preuve année l'auto dans le groupe Simba ya président Ilombe mutolwa kalunga za groupe na bateau quoi ba Milo bana ba groupe mais ba uta na groupe Simba bazana ba groupe. Mais s'il y a un problème qui est dans le groupe Simba, to rôle Morobo, il va contacter Bazon plus vite que rapide. Pourquoi? Parce que Babima bien à Elombe. Dans la montée manae à traiter Rabango, le quoi papa et manéga à vivre en arrêté. Parce que ça dépend quand un moto à dirigeant, à même un acteur n'engagé. Netinga na biki na yeba y moto avant dans la c'est réservé ngana ko banda mbote te po sera répondre tengé au géningai. Maintenant to kutane pas ya pied mbote. Et les qui non normal et puis yo moni ba photo ba to mon sur internet na sens mo ndingo wana mais sur le plan ya okende ba benga ngana que nos jouer na que jouer na noté pona nini ngande na longwa pa mère na biso na bima na zo parler na koma pa na nga ton na longwe mama na ngane mutaluka ki alongwa pa na ye aya otala mwana nga koma ovanda wapi donc nga va ba to mona nga so na jouer na kata groupe Lisboa il faut yenda banda na ko jouer pa na nga on comprendre parce que papa fois luka eba mwana nga komia pa komola la wapi sora ebinda kunanga na yambiye après ngape na rozonga na sukota la père na sona ezara ndingo wana bing ça est déjà tenon na bing poyo ndo lobi nanga kenon ba robinga ngape na ke jona yona biso kenon jouer na nous te ponon pe ba moninda kunanga te de faut dans ebanda père na soye no pa na ngai après ngana okezonga supa na yi merci. Non, on a checké boy, bande ko ba comprendre checké beaucoup pour nini. Papa l'auto a tellement comprendre que Arabon on a bien maramba solo. Merci. Actualité nous oblige à retourner aux questions par rapport. Nous sommes solia ba comprendre. Ba comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé au Papa Makaya? Azanan. Papa Makaya, artiste et comédien. Naki kombonga lelo, na ebiete. Henri. Oh mais na ebiete ça. Henri. Ah. Asa comédien, nga na ebi ba comédien na ebi ba masanga ba vu de loin. Na ebi ba Janifai. Na ebi ba tulora ba José de Londres, Sida Bilele. Na ebiete. Merci pour ma banga. Papa Makaya, artiste et comédien. A jouer à la Kina. Sala Banzonzing, Wanzonzinger, aux artistes et comédiens ici à Kinshasa, sans ignorant et à Papa Makaya. Ah. Makaya. Makaya on a bien la chimbo qui a cigarette. Papa Henri. Tu as le Makaya on a bien la cigarette. Mon kilimo mbaba oh. Mais mouton on a yebi est-ce qu'on a rebané yebi ndeni. Est-ce que makamunyo sozo babatunde bazo juger na banda. Est-ce qu'on a yebi vidéo ndeni. Est-ce que Papa Makaya yebi est ndeni. Ah. Yo ko rappeler ngana yi. Vous continuer ko manquer tina émission parce que à l'écart qui a le bac qui yosa impoli au manka ba mikolo respect au donc aux appels impoli. Si ko tina émission vous continuer ko ignorer ou là c'est toujours impolitesse. Oui, azandeni, arandeni. On va rappeler parce que aux artistes et comédiens. Mais na sanga ba masa tout au sang ba ndonzingi na mona gete ngana na mona na pembe na ngate. Papa Makaya. Na ebiete. Mais vous se souvenez quand même qu'on manque qui artistes et comédiens moko respect. Qu'on manquait to kutana ki wapi parce que ngai après boulot na ngana za pa na ngana ndako. Na vana na ba barte, na na be kirité, na na ba entourage te est-ce qu'on a évité na manquer la place ni. Quand nous boya, ils ont manqué déjà. Ah. Makaya. Azam kolo na théâtre ya non na théâtre. A jouer na groupe nan. Ah groupe na et puis Zonzinger. Makaya. Ah artiste mo ko azarem poli bolo ba bêtise to na ba théâtre poto. Ba bêtise. Oui, faut ça y wana Makaya.
Makaya so Makaya. Je reconnais que Papa Makaya. Artiste à mort impoli na ebi yenda za impoli fort le baba bêtise trop na baba théâtre boy. Na mona batu mingi ya poto ba se général. Ah oui, na se rappeler mais non si classe bibinda sa tuna nga bisingo ebi comédie bobo Makaya so baba bêtise na ba théâtre boy. Il dérangera mingi batu a poto. Na reconnaître e. Azem poli yenda za impoli pour na ba théâtre na ngai. Non na le baba bêtise te. Mais na ba théâtre na ye nire ba bloko mo ba bato ba charaye. Alors baba bêtise trop na ba théâtre ba ta poto mo mingi ba bengi ngai. Exemple la bêtise moko oyebi que ça bêtise. Mais bêtise dans le bon na TV ndeni. Nga na lo bango ba ete. Ah, nga papa a respect na ngai ndenge na leka na télé na lo ba bêtise na TV ndeni. Ya lo baba bêtise atanga ba kombo ezaki batu ba koyo ka te na TV. Parce que mona bana ba se gêner ba tuna ba parana bango. Ah, eloko nino elakini ko papa mona nenga yebsa mo na te. Ah, na se rap classe bibinda sa lo bana nga femme en barbe. Na se rappeler. Une classe bibinda po tangi makasi ba problème ni. Maza muto abenga ngaza fan. Omoni aza fan. Muto aza fanatique na ngai yo abenga ngai to partageaka. Omoni to vivre aboye. Yana mutu mso akanga mana yo kapo okabela raimbongo. Mutu mso akanga mana yo poka omelisa rai. Mutu mso akanga mana yo pour ka yebike so azana yo azora ba avantage. Parce que neti ngai na lingaka bato baza tout autour nanga o ba contribuer kana conseil na vie nanga. O balingaka te ke na za salité. Balingaka te ke na kelela. Balingaka te ke na lela, balingaka te ke na zanga, tant tout le temps zo bunda ke na za bien. Il faut que na lingaye mutulwa en sulzolo. En salingaka te ke ndekona atambula salité. Ya na vandia na moni ke moi valise moi za fo ozwango banolata na kin. Na bosa en sulzolo ndeni. Mobala mama paradis. Papa na Priel Anaël. Na bosa ndeni. Ngapa ba ndeko na ba soisa nga bongo te poani. Bon mon homme tazana étoile na ye bobota me belé nga étoile nga suko sala te bobota me belé mais binon tout baba journaliste te Adams bobota ma combien. Merci pour la sagesse wana logo moko bapena S grave par rapport à Kiltira et à ma BT mais tozonga na nuka wana quand même on se souvenir que artiste moko comme na Papa Makaya na ningo lobi ka loba ba bêtise na télé quand même voyez bien mais qu'est-ce qui se passe yo suko na ye mais naza na problème na mutu tenga yo. Vous comprenez? Na problème na lukila pe mutu problème té. Mais Adams. Omoni lelo. So epsi mutu OK album mo Franco abimisi mutu to oh Franco akufa. Ya loko ça la comparaison ya mutu azana bomo ina mutu akufa. Pour batna so ebike bembe bujaraté. Et bien meni faut basukula on faut passer longo makam parce que ngana azana na bomo yi. Mutu azaje bembe o comparer ngana na ndeni. Papa Makaya zebe. Ah, maza niveau na ngate? Papa Makaya niveau na ngate. Ah. Est-ce que beaucoup de personnes chantent ça comme bacage? Un problème. Sur le plan de la comédie. Bon, chef Sobna devant la foule tout téléma. Abeta après ça t'as 5 comédies. Ngapi na peta 5 comédies, tout tapena nanu a recebeta mité mabato. Ton nanu bato wa simba bapanzi. Ngana mobile lolendo. Papa Henri mobile lolendo. La génération musique aux génération. Bon, on a la génération bato tout borochanga ye. Mais il y a Franco. Au problème est nga mona Franco. Mais jamais beaucoup comparé on a Franco. Il y a ça et bien. Biso tuni mutu, est-ce que Franco a mis album Mikolo mutolo bon Franco a kufat. Ya lo kan nengi motongo tuna, parce que neti nga na zana on a bomo nga na travailler nan. Parce que mutono otangela nga yebsanga neti lo ni azana lo ni. Actualité ni azana. Et puis on le dit bien que azam mukolo dans ça de mutakala ça les cas de tango za valeur te. Po bato kalo bazana actualité bato ko moi bato ko ba vie ka bamba ba masasi ko ba ka bamba na. Bato ko ba mystère sia tout ba bemba nyoka. Aso mo sia tout la bo mo na mna ke avion azam mystique. Dégâts. Soneti na éviter na lo ni. Donc na yebi na raisonner na ko na passe na raisonner nga bien classe a expliquer ngai que boy na yebi eta. Ana valeur na ngate ne lo roté. Donc sur le plan comédie temp na boy ngana za guerrier puis esclave du travail. Bosser vraiment comme il faut. Pièce nous a souvent auto jouer en zone titre na on. Na tourné ma film belé hein. Et puis titre faut ba titre za devoir na etc devoir ya ba producteur. Yo ya ka ba bingo tourner lo mais producteur il a bien ngao pesa titre na donc on a idée que na ebe lo na do ça ba opération titre tel. L'émission de tout ça boyer bi titre lo mo lapin. Et un titre yo chaté dans ce rara mono Papa Henri a tient mutumbeli na émission. Na yebi na titre yo piati.
po bino ba mystique ovanda oh papa ka bomi mutu ba tout oh bomi nan ba otala boye na makileza na mote pina na mbelité lapin za mystique ba to bozo lapin karaté en tout cas bana poto bo contacter ngai donc so ba tanyo na lapin te italio lapin za mystique donc plus de 143 9 92 10 53 30 so bozimo ambalo en tout cas ça l'effort ko bima na lapin pour lapin za mystique et aux participation à artiste nini surprise des aramiens oui bah déjà mais yo za mon paya to am poyo na ndoko bato vando zo kaka solo mo ezo bima kuna eza ngombe to meme mais toi ba chala meso comprendre ka ezaki makoso Papa Ari nabi que Fernando Mbaye à salon LTC babi LTC Paris ezali LTC Kinshasa pesa na bandal par rapport Omba Potongo salon LTC yokani Freddy Akimbe na Lukao Lukanga benganga Edi Akimbe olela Petro merci Europé non ara faut poto yebana na respect batala bisona ba palais mo fait to bunda rapeza bien vraiment moi ba sport to sala no vandi beaucoup tana mutu mo peka manquer respect au bétier non nzela peza bien ke mutu zolo ba wana yo beta papa makaya na ndenge pena ba to longa na théâtre na minute on est to sa émission bo sura le kabo pena ba obete o c'est la fort o bengolo ye pena ya pena bo obeta o bete bien propre na bete pena c'est personne la type costume jour na bete na costume pena mais na bebité ndenga respect pena zana no mukolo na yo mozolo ba ko beta ya na yo est-ce que normal yebsanga no ki yo vandika pamba be mutu mo mama afingi yo alors parce que oya yebi nalobi Adams au moins depuis to bandi année 2016 ngana on a bundité l'autre on a moini mois au septembre déjà parce que to bandi janvier septembre on a bundité normalement on a manque à gagner perte pour ngai année qui vers la fin on a bundité na bengelo papa makaya bobunda beta est bien propre non c'est pété vraiment et puis faut on a bête pour ça non bien lancer message ka saotala mais azo ka jana website adresser pena ko moni loba pena message a Hollanda on ninga zana ayeba ki yo muto lobi et puis na la qui artiste makaya soki makaya ngana ebi ke likaya za kashimboki mais pas itunga na kuta na yo na la qui yo da sobat ba moni na moi bande ba moni na moi bandana moi blessure banine bayeba ke ngane na sepetio donc na ko beto so to kutani po koloba loba bo etam so yeba la te depuis à nous bandi non a bundité donc après ça moi bitumba moi ya bien ya propre ça so bien so to kutani bongama so travaillera baksa moi sport mikolo po ngana déjà prêt ba wa kala na on a bumisi te so mina baksa so ya sika ya newe o sa fo na ko beto lo na ba prise à kala na on a zakana message capté papa makaya tambola avec beaucoup de sécurité parce que ba lancer message pas na yo ba ko beta yo bobundi na musale simbité bokomi sukoyo ya vie physique boye ngana rien na caméra ba producteur ba monique baza prêt pour koloba loba pe boye za faux ba chap sur scène hein to kuta na boye ba cheye ba che donc ngana eza bitumba a part de no bete là donc défi pena sur scène a mati pena que prise wa côté pena boye soki ba cha combien de minutes a beti temps ba côté ngana zongi ya bima beti temps ya bima beti ngana zongi na côté na beti tant to chapna to tata 5 comédiens pamba ce que total la résultat aux anines à niveau na ngati. Merci, parlons de Kiltira et idée nan na pese komba Kiltira wana nani pena o azoki pena likani c'est parce que depuis agora ezaki yo ndeko oxygène ndeko mais siko Kiltira. Pourquoi petit Kiltira on contredit ka vient na biso mukwa bongo en Kiltira ezali eloko privé ya papa Henri na vandaki en tant qu'artiste na raisonner ngabino il faut na lukana évoluer na ba propre zèle na ngai donc na vivre le quoi mobile tout quoi nzambo apesa inspiration apia inspiration na ye ngabino asa eloko na nga pour que na évoluer na sali Kiltira na ngai bon koza kombo ya Kiltira wana eza pour na rencontrer monstre té monstre za vient na biso mais na sepela ka plus na sagesse na ye yo na baki na lukana zwa na hérité le moko ya ye ya kitoko ya pesa Kiltira pays vie culture
africain dans un pays qui vit. On appelle ça cultura. Donc cultura juste la culture africaine. En tant qu'Africain, partout on a valorisé la culture africaine. On a valorisé la culture congolaise. Donc congolais africain. Et on a une culture, c'est pour ça que Nazwaki n'a évolué dans le sens moi bon. Le premier pièce le rôle à lapin. Lapin Zali et puis tous les gens des bords de tourner. Toi on lapin, tous on témoignage. Témoignage n'est pas tout on a télé na kin, mais ça peut mutu mora Zali pour ça qui est matalikolo, to pia po to travail on a qualité tout. Mais lapin pesa mystique pour la parce que na bablo moi ba local. Dans sens moi bon. Vous avez déjà contact qui a SPL ça. Naza vraiment avantage côté wana. Nana pour ça vraiment que j'ai vendre parce que au monde na monde yana batu belé bana ba on a ba chance ba bazana ba on a ba groupe to ba kota ba pa imo pe ba vanda mais ba yebi pena ba norme ya makambo te. A comprendre ka to ba ke mutu so azana kingo mais akola telango yati. Parce que ba biso to apprendre pour ça que to vendre ça pena jepo ba idée ya danger za kata mutu oyo. Ba scénario ya bien donc ba pe biso na chance que to kota ba pour ça na muke to koti to vandi wana ba tout ba comprendre tactique ag so pena fungolinga mtema na takaza en tout cas il ça langa bien et ça langa vraiment bien donc ba film a bien zali numéro zaki 09 92 10 53 30 to planifié en tout cas ba film ba tout borozongo partout dans le monde. Merci, je crois que aussi c'est pena nabi que batalio à travers le monde ba staff ba fanatique ba famille batalio. Quant à moi, je dis merci à celle qu'on appelle Bijou Forcette Maman Gemira depuis Paris. N'a pas Amélia, première dame Maman Kerta depuis Mikili. Mbote Belé, n'a pas grâce Bilonda Miss Alma ou Beta Bango Ana Bandal. Mais si côté vous n'avez pas continué, Bango Karamote Maya Silva Mabanga Maman Silkra. Mbote belé zola ko bien à 4 étoiles na pesi mbote na batutu oyo bozota la biso à travers le monde en silozolo solo là et ça bien na moni Irène Kidiamaki c'est Rite Katonde Lubanza dio mbote belé succès ka songo mobutu na pesi batutu vraiment bota la biso mbote Nina Chou maman na Robert Hotel na pesi mbote lisusu na zola ko bien à 4 étoiles zola ko bien à 4 étoiles Niki Mputu maman na Meliette Mbote Belé Mami Elesi Mojalesi la baronne na pesi mbote na Laetitia Kitiona la madre Edwige Kabouikou Mbote Belé na Christelle Mbombo Siembe Jenny Amba na pesi mbote ambanisalisation na pesi mbote par rapport na pesi Naomi Amba Mbote na sisi nanga vraiment na tiki papa Henri a célébrer eloko moko ya suka déjà comédie pour na parler bo seka et puis na ba staff parce que ça ba staff papa Henri moi loko na bandeko ba Hollanda à travers le monde. En tout cas Gigi Engeime ouais mungala mana komba ba Congo Freddy Akimbe Edi Akimbe Bambote Belé omba non ya kanan Potongo, Omba Potongo, Bambote Belé. Voilà, moni bon on a Gianni Mangoma, album L'Absolu Héritage, sorti déjà le 13 février 2017, c'est l'album. Honorable Oswald, Mpaka Alexis Yamamoto, Bambote Belé, place aux Ali. Jodel Boakassa, le patron. Clarisse Bibinda, femme en barbe, en tout cas Bambote Belé, dans Moussala toujours Ka Liboso. Plamedi la fleur rose à Saint-Denis. JR Maro, tous l'album Meka Soupou, Bambote Belé mon frère. Raoul Itono, le prince des diamants. Yanga on continue toujours boulot nanga. Fina Manda na Chicago, Mylène Ngouba na Rennes. Hélène Vunzi na France, na Marseille, na Peso Bambote Belé. Goran Toko Diankunzu na Hollande, na Zelarakaka. Clarisse Neta Mbundu Domingos, maman na Joyce na Belgique. Hans Luzolo, papa na Josiana, papa na Priel na Naël. Mobile ya Mama Paradis Sarah na Peso Bambote Belé. Nora Digital na Toulouse. Junior Kabananga Diogo équipe nationale. En tout cas, tous là vraiment Moussala Kitoko, père doublé. Ya Makimayo ya yo atika ale qui n'a été Bambote Belé. Yvette Okunji na Hollande. Zola de la Cruz Mokonza Bazombo. Maître Masolé Nana Pita, petite terre propre.
La personne va mbote belé en tout cas. Gédéon Samba Eli Djogo Nabiso dans lobby na ebiki. Robert tapé une équipe nationale. Robert une équipe nationale. En tout cas, mobile Lolendo na bino yeyo. Biso to nyoko mamingi te. To liara awa. Donc nayebi ke bana poto tuba moso amoni mo mbalo bazelara moi luketu. Mais santé zo déranger moi muke mais na opesa bino raka. Na opesa bino raka pocho ezate. Na bandi bino nyonso lu sepedi po bumuni ya bino bulingaka mobile ya lulendo. Bandeko balobaka bomba mabe omoni ndoki belila yambo mungongo ekauka. Donc sango moni ndoki belila yambo mungongo ekauka. Tala ndenge naza kubebisa batu na Kinshasa oyo. Adam Soluzolo luketo kuya kubeba. Uyebi makambo majiri ya tiese asalira luketo oyo te. Tangu mama butakanga yuzalaka te. Na banzi bino nyonso lusepedi po bumuni ya bino bulingaka mobali ya lulendo. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. D'ici là, portez-vous bien, Tracy Mbelenga, la même magique, Luketo Yango, et puis Glody Diasuka, maman na Preston, maman Godengo des États-Unis. Yayo Yangwana. Tracy, il faut sommer la peine chinois ba catch. Parce que Gocha ma béo, to l'ignon les souté. Check. Glody Diasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga